Bande konangai tozo continuer et ça qui mo erreur na téléphone et ça qui mo erreur tozo continuer ango to continuer moyena bande la pe soutenir bande les ate pour na lobai quand même PDG belé donc nazo continuer ango de bande konyonso o bolanda vidéo oyo banda na vidéo numéro 1 pour na otiango numéro 1 na numéro 2 banda na vidéo numéro 1 oyo kosukisa na numéro 2 pour o comprendre makambo nga nazoloba na numéro 2 oyo. Donc nazoloba ya likambo na komaki place nazoloba toza na deux sortes ya bandoki na mokili oyo. Donc nalobaki ke biso bana nzambe il faut to comprendre ba genre ya bandoki oyo toza na bango na mokili oyo to vivra na bango. Donc ya liboso nde na expliquaki ke bana o baza na kindoki oyo nzambe aza na posa na bango sikoyo oyo nzambe aza na posa na bango babongola mitema base repenti batika kindoki o na expliqué bino ke bana wana baza bana oyo nzambe atiaki ta mosusu badon moko kati na bango atiaki bayaki na mokili oyo bazalaki bato normal mpo basalela nzambe me monguna satana amoni ke bana oyo baosalela nzambe bakobundisa biso bandoki bazwi bapesi mwana na semence ya kindoki nde na expliquaki mpo le bapesa semence ya kindoki wana mpo azala na ka na bango oleke azala na ka mosusu mpo abundisa bango do bazwi mbamo babendi ye wana na kindoki bakomi kotravaye na ye na expliquaki bapesa bana mosusu kindoki a partir ya libumu a partir ya libumu mwana aza na kati ya libumu deya bandi kose forme bazwi bainvoke ame ya mwana babimisi baseme kindoki na kati ya ame ya mwana wana mwana na kati ya libumu mama azomema mwana na libumu nzoka mwana deja bapesaki ye kindoki lere azalaki na libumu bato wana sikoyo le bazokofanda na bareunion na bango ya kindoki baza na kapasite ya koinvoke molimo ya mwana wana baza na kapasite ya koinvoke molimo ya mwana wana babimisi yango ekepe na bareunion na bango wana mwana aza na kati na libumu nayebi te so esi boyoka ngo deja esalamaka toyoka deja pe deja na batémoignage ebele mwana aza kati na libumu me babimisaki esprit ya mwana wana bazotravaye nango na kindoki mwana na arobotama le mwana na botami na kobotama na ye mpe boye bayebi makambo basala bayebi ke mwana oyo aza deya na semence na biso banda libumu si tozwaki ye donc aza deya na semence na biso bakoya susu basali oyo bakosala donc nde tomonake mwana na akomi ndoki donc bajare ya bana wana nzambe aza na bango besoin mpo baza bana oyo bakoki kobongola mitema baza bandoki oyo bakoki kobongola mitema toyolobaka bana mpo biso touti bana mike bakozala mpe mikolo na nga bakozala mpe age mo na nga bakozala mpe bana mike papa na nga bakozala donc na ba age nyonso naolobela bana mpo basemence na ezwaka mingi bapesaka ngo mingi bato lere aza mwana moke bayebi pourkui bapesa lere moto aza nanu na age ya moke sikoyo toyei kokoma bana misusu bapesa bango kindoki bamisusu bapesa bango kindoki lere wana bazali ase abotami na ye na libumu bapesaki ye kindoki te mwana ase abotami na ye lere abotami baparent mpe bazosambela malonga te nde sikoyo monguna satana akozwa sikoyo mwana na amoni ke mwana oyo ozala mosali na nzambe mwana oyo osalela nzambe mwana oyo ozala boye tika nzambe atia don moko kati na mwana wana tika biso tozwa ye deja tozwa ye topesa ye kindoki azala na ka na biso donc na mwana oyo bapesaki kindoki lere azalaki na libumu na mwana oyo bapesaki kindoki lere abotami na ondire selonga baka na bango eza nango ka ndenge moko bato wana nzambe aza na bango besoin aza na bango besoin babongola mitema bakoki kobongola mpe mitema basaleli nzambe na mokili oyo bakoki kobongola motema basaleli mpe nzambe na mokili oyo bato wana bandeko na wana oyebisa bino yango ozosenga na bana nzambe nyonso soki ozobondela na priere na yo na repete yango na video oyo mpo eza motuya so ozobondela na priere na yo sengaka loba nzambe biso baintercesseur tobondela mpona mokili mpona bato ya maladi na bohôpital mpona bato nyonso tobondela mpona bandoki toloba nzambe sunga bango batika kindoki saint esprit touche mitema na bango batika kindoki bademo oyo bafandi na mitema na bango kindoki oyo batiaka na motema ya mutu
elongwa ebima kati na bato bandeko na wana okoso te lere ozosala priere wana ekotouche bandoki ya famille na o bakobongola mitema bakobongola mitema bato ebeye bakobongola mitema ekomi temps bandoki fo babongola mitema nzambe aza na bango besoin mpo bazala ya ndoki te bazala ya nzambe baza ya nzambe kindoki eza semence o monguna satana te kati na bango eza semence monguna satana te kati na bango pona kosala mabe katikati na mokili oyo yango nzambe aza na posa ya bana wana nokende na deuxième sorte ya bandoki oyo baza na mokili oyo bandeko na nga baza ebele na mokili oyo donc naokende nango nake nanu na révélation oyo nzambe atalisaki ngai donc wana ezala révélation mo nzambe atalisa nga elekaka meme mwa mikolo le nzambe atalisaki nga makambo yango vraiment oyo bolanda video oyo bobanda na première video nalatika meme elamba na première video ekati kuna yango moni na continue na video oyo naotia wana numéro 1 oyo numéro 2 bobanda na wana po boya pe na numéro 2 oyo pe soko bandi na numéro 2 oyo tala pe numéro 1 oyo nalati pe ka meme elamba oyo po ocomprendre makambo ebele oyo naoloba na video oyo bandeko na ngai mukolo mususu ka nde tobondelaka na bondeli na ngai boye namona kaka nzambe ayekoyebisa ngai bia Adeline tokei okende na maternité oke kotala bana o babotami na maternité nga pe na bi ok problème te pou naye kose retrouve na ke na maternité mona yebi te so ezalaki wapi me elo naomonaka ezalaki vraiment maternité basi ebele bazalaki na bana babotami bandeko na nga na bandi kotala basi baboti bazomelisa bana mabele la majorité ya basi oyo babotaki baomelisa bana mabele ebele ya bana oyo bango baomelisa mabele bazalaki baniau bazomelisa bana baniau mabele bato mosusu bazomelisa vraiment bana ya bato mabele me bato mosusu bazomelisa banango bazalaki baniau soki ngai nakomi na maternité wana na bandi kokende sikoyo epai ya bato baomelisa bana mabele bana na baya baniau nake wana natuni mama mpona nini ozomelisa mwana niau libele mwana ozo niau mpenza bandeko na nga niau poni ozomelisa mwana oyo ya niau libele yabi aza ni niau te aza mwana aza niau te nga na bi yo ozomona teke mono aza niau abi te aza niau te aza mwana ngam na boti ye aza mwana ngam na boti mwana o nakesu pa muso yo ozomona te siku na komprete mbamo nzambe alobi na nga bia Adeline bayebi teke bana wana baza baniau bayebi teke baza baniau nga na bi me koma mutu mubimba mutu ake kobota niau natunaki nzambe koma mutu aza mutu aboti niau su na ndenge nini nde nzambe abandi kopesa nga explication oyo nazoyebisa bino nzambe alobi na nga boabi Adeline bana ebele bana te batu ebele baza na mokili oyo bazalaka baniau nga na bino koma bakoza baniau abi soki omoni na lokwa na lakisi baniau wana elingi elobake mwana wana aza demon nde omoni bana wana babebe baniau na forme ya niau enge bana wana baza bademon nga na bikoma bana bakoza bademon aexplike nga boye bandeko na nga boyoka nzambe aexplike nga alobi boye alobi mutu akozala aza na zemi lere aza na zemi ale bazosambela te porte eza kofungwama monguna satana aza na bademo na ye ebele bademo baza esprit le mutu aza na kati na libumu nzambe azwi esprit ya mwana le zemi bandi kose forme na libumu nzambe azwi esprit atie kati na mwana wana aza na corps aza na âme aza na esprit sikoyo le nzambe azwa esprit atie kati na mwana monguna satana osala nde nini famille liboto couple ebondelaka te ubie ebondelaka malonga te monguna satana a invoqué esprit ya mwana
bande konanga na yoka ki pasi le na yoka ki yango nzambe le expliquer nga amonguna satana ko invoquer esprit ya mwana o aza katikati na libumu abimisi esprit ya mwana na azwi esprit ya mwana na ke ake ko kange na prison nde tolobela mamba ba prison spirituelle te esprit nanga bakanyo na prison esprit nanga bake nango boy esprit nanga bake bozo mona ba monguna satana azwi esprit ya mwana na ake nango atia na prison moko quelque part. D'ailleurs, on a prison quelque part, azui esprit ya démon, azui démon, oyo aza esprit, akotisi yango kati na nzoto oyo ya mwana aza katikati na libumba ndeko nanga. Nayebi ke mingi bo ndimango te bo comprendre te me nzamba expliquaka nga. Vraiment tokende nango. Azui esprit, monguna satana ozwa esprit ya démon. Po azana ba démon na ye. Ba démon na sko balinga balata nzoto. Balinga balata nzoto nde monguna satana akozwa esprit ya démon azwi démon o aza esprit donc azwi démon akotisi ye na libumu ya mwasi wana mwana wana na kati ya libumu akomi siko na corps âme na esprit o ya démon wana en réalité en l'homme c'est l'esprit bandeko nanga déjà mwana na esprit na eza ya démon donc indirectement mwana na za démon abi bangwana nde o nga na lakisi o bana ya banyau abi situ na temps o babotami ebele babotami ebele pona ko travailler na bamakambo oyo ezoleka pona fin de temps oyo abi bana wana ya bademo balati nzoto donc nzoto balati eza kolat balati ya parti ya libumu po makambo wana esalamaka na libumu ya mutu fo mwana za no na libumu le azo se former bandeko nanga zemi ya 1 à partir ya 1 à 3 de 0 à 3 mois ezaka bazemi toyebi ke za risque ya kolongwa eza risque ezemi wana ekoki kolongwa surtout que de 3 à 6 de 4 à 6 mois ezokende mwana donc eza ndenge mona spiritualité ba esprit wana eza nanu faible esprit ya 0 à 3 mois eza nanu faible monguna satana profitaka ko changer bana na temps wana aprofita po esprit wana eza nanu faible bakoki ko invoquer facilement bakozongisa facilement na mwasi oyo azosambela te nazo préciser na mutu asambelaka te bakoki kosala ndenge wana donc esalama na batu ebele babota bana oyo lelo baza batu me baza bademo katikati na mokili o yango na yebisi bino ke toza na de kategorie ya bandoki donc ndoki oyo aza na semasaki ndoki kati na ye bango wana nde biso tobondela mpona bango babongola mitema mpo baza ya nzambe me bandoki o baza bademon bango wana nzambe aza na bango besoin te baza ebele katikati na mokili o tovivra na bango toliaka na bango tomelaka na bango tolalaka na bango toza na bango me toyebi te ke baza bademon ozomona ye moko pe nayebi te ye moko so akoki koyeba ke nga nazalaka demo nayebi te mosusu akomona kaka aza ndoki mpo en tout cas je crois ke akozalaka mpe na para bandoki azala mpe kaka ke ndoki mpe kaka akozala na ye ya okanzala meki ndoki na ye akotikala kobongola motema te akotikala kobongola motema te donc mpo esprit oyo eza kati na eza demo mobimba na kati na ye ata kutu tomoni ete ke na boye aza na kindoki mais semence kutu te ye moko nde mutu aza deja démon do bato bongo aza atake na bonzambe bino baparent bomemi ye na bonzambe akoli na bonzambe akomi kosalela nzambe suka nango akota loge po eza pa na bango suka nango akota loge po mission ya monguna satana ataki demo na ye kati na mwana na azalaki na libumu ti akola po ayebi ke oyo aza demo oyo aza demo oyo aza demo po na koutilize oyo na boye na koutilize oyo na boye na koutilize oyo na boye bato wana baza na gouvernement baza bademo en personne baza bakoma bamikonzi baprésident baza ata baprésident na biso ya mboka oyo nga na fandi awawa baza bongo do baza te ko bandoki oyo tokoki satandeke babongola mitema te bakotikala kobongola motema te mpe ekoyela ekutu wapi po saint esprit oyo ayoya kosignale abongola motema aza te
aza te do ye moko aza démon en personne. Donc akosala makambo oyo satan le diable na temps oyo esengeli akoyeba ke ye na tia ye mpo na boye mpo na boye. Naza makambo ebele mpo na oloba mpo na ngo Nzambe asunga nga Saint Esprit asunga. Bana wana siko baza nde nini? Baza bana oyo lera akoti na libumu ya mutu. Do bazwi mwana na yo te nakende na oloba. Doki bana na siko bakoli baza lelo oyo baza yango omona mutu mususu aza na facilité ya kotiela mutu poison. Aza na facilité ke natiela na ngai poison akufa. Mutu normal ata asambelaka te ayebi Nzambe te aoza na mutema otiela mutu poison te na oyebisa bino. Mutu normal akoza na mutema otiela mutu poison te. Oyo mutu oza na ondoki te. Boyebi kaza na ndoki te matiela mutu poison. En tout cas faut kotala bien. Akozala ta mususu azande démon. Azande démon. Aoza na facilité ya osa mabe o makasi wana. Sans qu'à regretter. Mutu normal so Satan koti kati na mutu. Satan ko kota kati na mutu pona kosala mutu mabe. Kanda Satan koti kati na siliki kanda doza na kanda mo makasi Satan koti kati na profiter na kanda no zwimbeli chu ochubi mutu obomi mutu mais o mona ke bo moto kozongo bandi ko regretter acte sali obandi ko regretter acte sali wana ndeza mutu mais démon o aza démon atatie mutu mbela o regretter te. Asa mutu mabe do conscience yoni kozala te. Donc je crois que baza vraiment Nzamba yebisaki nga baza ebele. Do ba démon o ba lata nzoto o ba kota kati na batu baza ebele nde na yebisi bino ba kota na kati ya libumu. Ba wana kutu bisu bango ba otika ko bongo ya mutema te po ba okende na mukolo na bango na enfer. Ba okende. Siko couple o bazo bondela soki bozo ko bondela na bino couple o bazo bondela le bazo bondela eke monguna Satan mo porte d'entrée moko ezalaki monguna Satan profitaki alongolaki esprit ya mwana akenda na prison spirituelle azwaki esprit ya démon ataki kati na ye na libumu ya mama. Couple na siko ba ye siko na bonzambe babandi ko bondela makasi bandi ko bondela démon o aza kati na ye wana akoka ko registre te. Akoka ko registre te po prière ekoti makasi akoka ko registre te yango mona mutu mususu zemi ekolongwa ye. Ozomona zemelongwe le zemelongwe yo monika zemelongo leli zemelongwe eza démon wana akoki ko sipote moto ya prière te oyo zo sala akoki ko sipote te yango mwasi oyo za na zemi bondelaka makasi pona âme oyo eza kati na libumu na yo pona esprit oyo eza kati na libumu na yo bondelaka. Donc soko zo bonde ya makasi omona démon na kobima yo moni ke zemi elongwe elo nini elekaka le yo omona ke zemi elongwe mwana wana alongwe na ye azaki démon yo soko oyebi na opete po oza na koyeba makambo spirituel te oyebi te ke mwana na o alongwe azaki démon. Après lo nini esalama le yo bandi kosambela ale ozusu zemi mususu mwana na yo o bakangaki na prison esprit ya mwana no bakangaki na prison yango nde ekezala libéré eye kozonga su na libumu. Donc avant yo zwa zemi mususu ezalaka le yo zobondela o libéré déjà esprit ya mwana no na prison sans le savoir aza libéré na prison le ozala libéré na prison wana ale yole ozobondela ozwizemi explika ya mwana na wana mute ya kokota suna libumu na yo ekoti lisuna libumu na yo lere ekota na libumu na yo ozobondela alapre nde yangwana akoya kobotama soki porte d'entrée sous ezali ekoti lisusu monguna Satan azusu mwana nga ke na prison ozobondela makasi ekolongwa lisusu démon o batie na libumu na kolongwa ti suka nango mwana o bakanga na prison
akozonga na libumu na ope ona mabonde na oka mwana na abotami. Ozomona, donc ba mama oyo babotaka bana banyau azaki na distraction le azaki na zemi. Azaki na distraction le azaki na zemi yango komona ke mwana na enregistré na libumu na o ti akoya pe kobotama obokoli pe na ndaku na yo. Ozomona aza na ye démon en personne mais yo oza na problème te. Oza na oku na problème moko te, ye problème na ye akende na ye na enfer. Ozomona yo pe koloba te ke ko qualifier tende o landa video o loba mono na mona ndeta za démon e mono te nzamba lingi bongo te. Nzamba lingi te to soupçonnaka batu. Ozomona ko soupçonner bana te ke mono na mona ndeti nde mama de na lobi mwana o fazala za démon en personne te loko wana te. Ozomona eloko nga na osenga na yo soko zo soupçonner mwana moko oyo bota on dirait ba baby si mwana wana on dirait mwana na koza na misama be yo eloko yo kosala ko bondela ka pona mwana na kosenga mawa na nzambe likolo na mwana wana. Kosenga mawa na nzambe likolo na mwana wana, nzambe ayokela mwana wana mawa. Nzambe ayokela mwana wana mawa na nzambe eza likolo na mwana wana. Donc eza devoir na yo mama. Yango nasali video oyo biso bana nzambe to yebake to bondelaka pona bana mike na mikolo ezaka bana mike te na mikolo oyo surtout biso ba intercesseur to bondela surtout mingi mikolo penda nde po bango fu ba confesser bango penda nini bana o bazana kindoki ba parents bo bondela makasi kindoki ya bana ne esile komi temps ya nzamba zo kangola bandoki. Soki oyo aza démon mitali ye okende na ye na enfer mais oyo aza démon te o bapesa ekokai pe kozanga bapesa nga kindoki ngeza yo pe mutu ozolanda bapesa ki kindoki ekoza mutu nyonso mwana na azaki victime ayebaki eloko moko ta botami loko abana nyonso ndoki aye apesa eloko mabe a cause ba parents boza na distraction mabondela malonge eza te yango wana lelo oyo parents komi kobondela soutenir mwana na prière eza ami mubimba oyo zo gagner soki mwana na tiki kindoki yo kozwilango nini na yo video na osala prochainement kaka na lobela makambo oyo ndenge nzamba talisaki ngai. Ndenge nzamba talisaki ngai ba mama bazaki enlever bana batikali ezaki somo na révélation na kota awate non c'est on a video oyo zo ya wana do ba mama bazalaki enlèvement salami ba mama bazaki enlever na ba papa bana mike batikali na ba bébé batikali na ko expliquer na video oyo ya yangwana na video oyo na sali batu photo comprendre na mokili oyo tozali na ba sorte ya bandoki mibale. Bandoki musu baza ba démon en personne. Bandoki mususu baza na kindoki kati na bango. Deza différence na mutu oyo ye moko azali na mutu oyo azana. Donc ye aza deja mutu ya nzambe mais kindoki nde mutu eza kati na ye. Donc kindoki ekoki kolongwa mutu pe abongoli motema. Ozomona yango basali na nzambe obolandanga na video oyo foko bondela makasi na beglise bokambaka bandoki ekomi temps na bango ya ko confesser mabe na bango ekomi temps nzamba lobi donc année o titozo suka na ona année o ezo ya 2022 bandoki ebele bakobongola mitema. Do ba passer bozala préparer ya ko yamba bandoki pona ko soutenir bango na ba prière ko confesser ko soutenir bango na prière po kindoki wana esila bango. Yango vraiment nzambe apambola passer Timothée na linga ko tanga kombo ya mutu na ba video te po on ne sait jamais. Ozomona mais ko mona musala o passer Timothée azo sala passer Timothée alekaka na les Nazariens pas Tiffany en tout cas pasteur wana musala azo sala nga mkona landa témoignage ya frère baby nazalaki soki na lali nazola muka témoignage ya frère baby c'est leki nazaki convaincu na témoignage ya frère baby ya mbomoni nga nazo yebisa bino ya nga nazoloba nazala convaincu na témoignage ya frère wana
eza vraiment convaincu na makambo oyo ya loba vraiment eza parmi ba témoignage oyo na landa ya bato oyo bazalaki na kindoki bazalaki na balogi bazalaki eza donc nayebi te mpo na nga ezalaka témoignage moko makasi ya foi ebebi voi même kuna alobaki na kozongela yango lisusu peut-être nasotaki baplace mosusu natala yango nyonso Pasteur Timothée Nzambe apambola yo soko olanda video o Nzambe apambola vraiment soki ba pasteur soki combien bazalo kwa Pasteur Timothée o bazolongola batu na kindoki bazolongola ba sirène bazobongola mitema ngana kwaya ko munde tolandaka ba video zo tala boy ozoyeba ke o eza Nzambe o eza Nzambe te na makambo o na bato babongola mitema papa Pasteur Timothée na kwaya pena bazobongola motema na bosolo donc vraiment Nzambe apambola ba pasteur nyonso o bazoyamba bandoki o bandoki bazo confesser pona bango po ekomi tan wana ekomi tana ebele bakobongola mitema bakobongola mitema kolanda ta c'est merveille lisu na landa sous témoignage ya frère c'est merveille oyo azalaki sirène abongoli motema en tout cas le Nzambe ekoloba nangaki ya Deline bato ebele baza kindoki bapesa bango kindoki babongola mitema en tout cas koyoka lelo soki nazolanda moto abongoli motema toboyi te monguna satana asala toujours bainfiltre baozanga te aoya na bato mosusu wana bazolobake babongoli mitema bazalaki bandoki babongoli mitema mais par contre nzoka baye na bango soki mission nini nayebi te bakoki kozanga te mais eloko nga na oyebisa bino ke soki lelo bomoni mutu oyo azalaki sataniste azalaki ndoki abongoli vraiment motema en tout cas bondima yango ke eza temps ya Nzambe eza temps ya makambo wana Nzambe abiki ndoki muta kindoki alingi ta kufa na kindoki na ye yango yo okolanda video o soko oza na kindoki Nzambe azopesa o temps Nzambe azopesa o temps soki okangi ka mutema no makasi osepeli ka na kindoki wana yeba yango a mitali yo me Nzambe opesa o temps ekomi temps na bino bandoki bobongola mitema bokonfese mabe na bino na yoka ke bandoki bayeba ke passé oyo aza ya Nzambe bandoki boyebaka yo moko oyeba déjà ke passé oyo aza ya Nzambe soki na ke kuna na monde aza ya Nzambe vraiment a soutenir nga kende luka ye bobondela confesser kindoki nao Saint-Esprit moko ayeba eza temps o Saint-Esprit azosala makasi aza na posa récupérer bana na wana ba innocent bayebi eloko te babotami na mokili oyo me monguna satana aye mwana bato bebe ya inane 2 ans apesi kindoki mwana na komi kolia bato akomi kosala mabe ebelebele katikati na mokili oyo Nzambe aza na posa na bino aza na posa bino bokoli bokomi ba mama mibimba bokokisi ba 70 ans ba 80 ans 60 ans bokokisi Nzambe atikelaki bino temps bokokisi ba 50 ans bokokisi ba 40 ans bozana ba age nyonso 18 ans Nzambe atikelaki bino temps et puis tant on de tokomi eza temps na bino bobongola mitema soki bobongoli mitema te a mitali bino wana penda monguna satana olonga bino ya solo eza na bato mosusu oyo baza ba démon en personne oyo nazoyebisa bino baza très dangereux bato wana oyo baza ba démon en personne pona nini baza bato oyo baza pe tellement ebele baza ebele naza na pourcentage mais na opesa bino pourcentage ya honte baza ebele na mokili oyo baza ba démon en personne nga na obenga bango bana nyau po Nzambe alakisanga bango ata 3 fois na forme ya ba nyau abinga bi pourquoi za nyau bébé o aza nyau Nzambe abinanga aza démon ozomona mais mama nazomona mwana naza normal kitoko pe mayele pe na classe ma nyonso sikoyo ba forme ya bato tozaka de sorti na mokili oyo ya bato nde na lobi bato o baza bandoki na bao ba bandoki te ba o baza siko bandoki te ndeti babiso ba oyo toza miso bandoki te tozaka na bitumba po monguna satana abundisaka nde ba o ba bandoki te nasi bo comprendre monguna satana abundisa ba o ba bandoki te po posa na ezali ba o baza bandoki ba oyo baza ba démon kutu wana problème te po ayebi ke na bango déjà destiné na bango eza na enfer
ba o baza bandoki ayebi ke bango si deya nazwa danga ba deja bango si nazwa deja bango siko ba o baza bandoki te yango monguna satana abundisaka mwana mosusu aza mwana mokie abotami mwana na lokola aza na kindoki te bakoki kopesa ye kindoki te bazotia maladi mwana azobela bitumba ti mwana azokola na maladi bitumba poni monguna satana azobundisa ye po mwana na aza na kindoki te aza na eloko ya nzambe kati na ye me azokoka mpe kopesa mwana ngo kindoki te po eza na bato mosusu ko o nzambe aboya na ye kindoki ekota kati na bango nzambe ayebisa nga bia Deline le ozali mwa moke balukaki kopesa yo kindoki me moto wana akutanaki na nga moko na bimela ye boye na ise keba na likambo ngo sala do eza na bato mosusu wana eza mabomba mie moko nzambe ozomona eza mabomba mie moko eza na bato mosusu oyo monguna satana alingi kopesa kindoki me akoki te ozomona akotia ba maladi na banzota banana mwana maladi nzoka mwana kola penda akufa lobi donc oyo eza kati na ye bazobundisa ye likola donc oyo eza kati na ye baza na mposa baboma ye boyeboye me nzambe ka azoprotege banana babelaka omona kobela banini na bongo me bana mosusu babelaka mpona nini aza démon en personne akutani na famille akobotami sikoyo famille ekomi kosambela ou bien famille wana ezosambela to bakomi na entourage wana na ndako mutu moko aye na bapriere makasi mwana na banda kobelabela bapriere wana mutu ezobelisa mwana na bandeko na ngai bapriere na mutu ebelisa mwana na eza lelo oyo bato mosusu omona ye akola boye na vie na ye souffrance azosouffrir na vie banini mais aza na ye démon en personne aza na ye démon en personne mais azosouffrir wana mpona nini mabondeli na biso bana nzambe ezosala nde mabe lete ozobondela na ezodetruire ezokoetufe ezosala mabe ezoningisa nzoto azobelabela mpo nini azokoka te azokoka koagir te tellement aza démon do entourage yana bazobondela tellement makasi ezosala ye mabe ezobelisa ye ezosala ye mabe donc c'est ça mwana pe beba kozala aza tellement démon mabondele eza makasi nde ezodetruire mwana wana donc c'est ça bajean na ngai naloba yango wana soki nzambe arevele yo mwana oyo te azala na kindoki kokalifie te mpo abelaka ou bien azalaka bonne santé ou bien aza teti ou bien aza mobulu te mwana mosusu akozala mobulu makasi eza te ke aza démon personne to aza na kindoki eza bakoki koanvute mpe kaka mwana bapesa mwana mobulu ozomona bakoki koanvute kaka mwana bapesa mwana mobulu ou bien mwana na kozala ata mosusu ndoi na ye azalaki bacourage mwana bote mpe azali bacourage donc eloko na koyebisa bandeko bana nzambe nyonso bolandanga tokeba tosoupçonne mwana te ke mwana aza ndoki tosoupçonne te kosoupçonne mwana no te ke mwana na omwana ndeti aza ndoki non so ozosentir ndeti mwana akoza na kindoki kota na mabondeli bondela loba nzambe soki nzambe akolaki soso aza ndoki gloire à Dieu soki mpe alaki so te yo lobaka nzambe napesi mwana na maboko na soki aza na kindoki Seigneur kangola ye na kindoki kangola eloko balisaki mwana na ngai ebima asanza yango ebima bademo kindoki oyo batie mwana na motema ebima ozobondela ka bongo mpona nzambe mpona mwana na bandeko na nga mwana okangolama soki aza démon personne nayebi te nzambe moko akosala oyo akosala ozomona donc naza wana donc napesi bino nano première partie oyo donc bolanda yango comme ça na kosala suna ko continuer koyebisa bino révélation o nazwaki ke parents bazaki enlevé bana mike batikalaki pe na ko continuer na makambo kaka ya kindoki oyo tokende nango ndenge nzambe akomemela biso par rapport ya ba révélation na connaissance o ate kati nanga yango nazo partager na bino bandeko nyonso bolandi ba video o mibale na sali nzamba mona bino soko za na kindoki kati na yo komitungisama te bondelaka loba nzambe na lingi kotika kindoki oyo bondelaka na kati na yo zala na souci ya kosala repentance so oyebi mosali na nzambe moko aza ya nzambe luka ye solola na ye nzambe ayebi akosala akosunga yo vraiment ekomi temps na bino bandoki bobongola mitema impossible pa nzambe ezalaka nango te nazoyebisa yo ndeko na nga mwasi ndeko mobali yo oyo bakomisa sirene oza na o démon te oza na esprit oyo nzambe kati na yo
nzambe aza na posa na oke na enfer te nzambe aza na posa na obongola motema obongola motema oya kati na ye alingi yo mingi alingi tokufa katikati na lisumu wana bakomisa o sirene oboma bato ebele oloka bato ebele komitungisama te nzambe ayaki yesu masihi akufaki mpo na yo yesu masihi akufaki mpo na yo bongola motema na yo ekomi temps na bino komona teke ye wana témoigner abongoli motema tiki kindoki eza ye yo pe eza pe nzambe alingi yo so omoni mikakatano moko bitumba moko etelemeli yo maladi moko etelemeli yo esika na monde na bino bokendaka kuna bakomi komenase yo yo yaka kati na nzambe eza signal nzambe azotia kati na yo po olongwa wana oya katikati na nzambe kokanga motema te lero ozoyoka video oyo yango yo mwana nzambe lero otali video oyo partage yango yebi te partage oyo ozosala ekotushe ata mutu moko akolongwa na kindoki akozonga kati na nzambe pourquoi nazolobaki akozonga mpo bana wana baza na esprit ya nzambe kati na bango babotami innocent babotami kaka na lisumu normal oyo biso nyonso tobotamaka nango bazalaki innocent bazalaki esprit ezalaki faible bazalaki bana mike esprit ezalaki faible monguna satana ayaki okosa bango nde bana wana bakendaki na kindoki yango wana biso fu tozala na mawa na bango partager video oyo ekoma kati na bana wana po bayoka ke nzambe alingi bango ekomi temps na bango bino bapaster soko ozalaki paster ndoki eza na bapaster mosusu nzambe arevelaki ngai oyo nayebanaki na bango nzambe abaki bazwaki kindoki lere azalaki na libungwa mama na ye abotami atravaille na bafranc-maçon akomi kokata bato banzoloko bakamo na katondo benga bakamo azokata bato bakamo azozwa bachance ya bato azoke kopesa pa banganga lelo oyo akoma membre na rose kwa nzambe alingi yo oza demo te oza nde na kindoki kati na yo bongola motema na yo konfese mabe na yo kokonfese naye naloba susu boye lo omona ina bosa na Saint-Esprit merci nzambe alobaki na nga boye abi Adeline le bato bakoya pa na yo bakonfese kindoki na bango batiki kindoki balingi batika kindoki yo le akokozwa ble bino bokozwa bongo bobondeli bosali oyo nga na koloba na bino bosala mutu wana akozala délivre na kindoki soki alingi atémoigner soki aboyi na ye kotémoigner eza secret mpo na yo kobimisa yango na bato te ketala ye azalaki ndoki abongoli motema yango nazoyebisa bino basali na nzambe bokoyamba bato bakoya kobongola mitema kati mpa na bino bakoya kobongola mitema kotika kindoki bakokonfese mabe na bango epai na bino bobomba basekele wana bopanza sango te ketala ye kuta azalaki ndoki ayaki mpa na ngai akonfesaki atikaki kindoki komeka te soki ye moko alobi ete nakoloba yango na pibiki bayoka wana bobimisi yango na pibiki bayoka soki ye moko aboyi na ye kobimisa yango na pibiki yo l'essentiel osali mosala na yo lakisa ye kosambela lakisa ye nzela ya nzambe epi veye mpo na ye koveye mpo na ye lingi elobaki elere ozobondela ntango nyonso bondelaka mpo na ye po akozala na bitumba me nzambe alobi bakolonga ye te wana natiki bino nzambe azala na moko na moko abatela moko na moko oyo bolandi bavideo oyo mibale na précise eza 2 video normalement nge ezalaka video moko me ekatanaki yango na kaboli yango nasali yango 2 video oyo landi video oyo kende pe kolanda video mosusu nalatikaki elamba modele oyo nzambe azala na moko ndeko oyo kozwa video oyo partage yango na bandeko mosusu bayoka makambo oyo ekokutana na ndoki moko quelque part nzambe akosala à travers video oyo liaka kolanda ngo nzambe akotouche motema na ye Saint-Esprit akotouche motema na ye akotika mabe yango wana nzambe azala na moko oyo nanu osabone na Deline TV te sabone na Deline TV po toza na makambo ebele oyo nzambe azorevele spirituellement pe oyo nzambe arevela mpona kopartage yango na bandeko nyonso ndeko nyonso oyo olandi video oyo mwana nzambe nyonso
bondela bondela mpona bandoki nyonso oyo baza na mokili oyo bapesa bango kindoki oyo baza bademo te oyo banyau te me oyo bapesaki bango kindoki oyo baza bavictime nzambe asunga bango batika kindoki babongola mitema baya kati na nzambe soki ozosambela bongo mabondeli na yo yo koyeba te ekende kotushe bandoki mosusu esika bazali baobongola mitema epi yo nzambe akofuta yo nzambe akofuta yo mpo eza ame mobimba ya bato oyo ozokoganye nzambe azala na moko na moko kimia ezala na moko na moko en tout cas na kobondela na suka ya video oyo Saint-Esprit ayoka libondeli oyo tobondeli nzambe papa na biso na lola mozaisa likolo mpe na se ekolo Yesu Masiya papa nzambe bikamwa kolo toyepai na yo molimo santu molimo na nzambe tala ngai papa nasili kopesa message oyo tikete ndeko moko na moko akolanda message oyo papa apartage yango tikete koma tina matoi na misu pe matoi ya bato oyo ya yo bapesaki kindoki bana na yo bapesaki kindoki monguna satana atiaki kindoki kati na bango ekoma na matoi na bango le bakolanda Saint-Esprit touche mitema na bango Saint-Esprit touche mitema na bango pete babongola mitema kolo na pesi bandoki nyonso bakolanda video o na maboko na o papa nzambe mona bango papa nzambe le bakozwa décision batika mabe kolo batela bango protéger bango kolo pesa bango makasi directionner bango place nini o bango bakokende pase nini mosai na nzambe nini o bango bakokende ezaka mosai na nzambe tata ba sœur ata ba frère oyo kosala ete akende kopartage likambo na bango po ete basunga ye na mabondeli mpe akangolama Saint-Esprit sala na o papa oza nzambe osalaka ya minene papa sala na bomo ya bandeko moko na moko baza na kindoki kati na bango papa sala batika kindoki elibere bana na o papa na bondeli bongo na komba tata pe ya mwana pe ya molimo santu wana tolobi amen nzamba mona moko na moko olandi video o partage video kimia na kombo na Yesu Masiya eza na moko amen